Voilà, bande Congo Télévision. Bon, tout le capé en direct na Tindika Télévision. Oui, qui nous a montré sango. Donc c'est vraiment tellement beau. Tu peux savoir la température de l'émission na biso. Tout à la Kasaï orientale et coïncider le que chef de l'État Fachi Beton Fumwa Ditunga a commis bongo président des présidents. Donc 19e président na Union africaine na kati ya Afrika na biso wa mokonzi ya bakonzi représentant ya Jésus-Christ donc Fachi Beton maboko na pona ye Fachi Beton a commis donc 50 ans après 50 ans après ils ont qui na président ils ont qui la na tête ya Union africaine qui président maréchal fait maréchal Mobutu oyo pe akembisaki papa ya Fachi Beton donc il n'a pas fait emprisonnement ba torture sans pourtant yeba que 50 ans après mwana ya mutu to beta fimbu akuwa pe président de la république sikoyo mwana ngo pe président de la république na maloba na ya makanisi ya bino tata oya nyokolaki tata na ngai azalaka pe président me bakunda ye awa te na Congo tokende kozwa nzoto na ye babenga na français bareste na ye bakunda ye dignement awa na mabele ya bakoko na ye leçon à tirer cher internaute tozala bien na bato toyebi lobi te Mobutu ne savait pas qu'un jour mwana ya mutu ata konyekola bakuma pe président de la république lokola nga pe na tête ya Union africaine yango nga na isi frère Martin na bomeli yo moto le frère Martin na tumbaka yo trop olinga na Fachi te bosala Fachi kuna Genève mais oyo ezali expérience epesa biso leçon bana frère Martin na frère bana ya frère na Dolofino balingaka nga te pour na taka ba père na bango ba père na bango na Fachi te mais l'esprit a bien buta la toyeba kité Mobutu toyeba kité que lelo Fachi on la président de l'Union africaine a commis mais na yoki sa que frère Martin pe azo boudé azo c'est ma vérité désir na Addis Abeba ah frère Martin on va à l'élection na Addis Abeba faut passer la remise de prise na Chagall et Simbate. Donc voilà, Toza la Kasaï orientale, précisément dans Mujimai, dans la ville Mujimai. Pour que tu aies un bandeko, pour que tu aies un drapeau balati, où il y a comme président de l'Union africaine, Azali président, il y a IDPS. Donc on a un chef de l'État, né à Tika pouvoir naïe, à Simbisa, et pas à Jamar Kaboun, à Kaboun. Ou bien dans mon commaniau et quoi dans ma vérité il y a changé ba donne bon mon ndenge ba tu ba continue à fleuve le collage na ma ya no village vitesse batambo lokola ba célébrer le monde entier biso pe awa to célébrer tindika pe et penser ko célébrer na mo moke ko tozana ngo to pesa merci na Nzambe na ke vite en besogne ninge balobaka bolimbisa nazongi sima na kopesa ndeko moko parole kopesa la prière asa la prière na chiluba akumisa azongisa matongi pa ya kolo Nzambe ninge Fachi Beton la komi mokonzi ya Afrika nde pokufungula mwa mai tozana ngo na mwa eloko bona nitolia poto yekisa Nzambe merci. Maman Kassana. Merci, nous vous tenons Fachi Beton. Toi, il s'appelle Sphinx. Tu sais qu'elle dit merci. Toi, il s'appelle combattant Nyonso. Merci. Parce que grâce à Nabino, nous avons dépassé dans le pouvoir. Nous avons ces paroles, nous avons inspiré à ça la prière, na Chiluba, après tout le fête na biso, awa, na Mujima. À vous la parole. Pour inspirer la famille. Tangu kisamba cha Yuda mpaka Misri mwelemeshi. Yehova Nzambi wa mujulu
Suswame sunga makavi ngabiyomu. Tulikumba kwa jini jebeji mubake meshi mwane meshi kwa sewe wa Nzambi wa mujulu. Wakutuhula biso jibikumesi kwetu. Wakutuhesha mfumo wa jitumu. Lelo tulitumu mwana mu Afrika. President wa Union Africaine. Nzambi nyingama kwa sewe chali sebe cha mujulu chikala nenda. Zai masala ba mujulu ikala nenda. Amuku atishe mumujimu yonsu mune na uju mumwambi kadi bengi tamwa samchauda. Bionsu bienzai bikuleze wewe tamwa samchauda. Mubake meshi mwane meshi. Yepo wanzambi avuruka bana bebe bonso bebe kenga mundo mwajitu ngebu ewanzamba mujulu wewe wanzambi Mungu shida ntufakani yonso Mungu shida njugu kubala kuenda ndamba samchaud wewe wanzambi wa mujulu umubendesha mwaga bese bana baisale tamwa sale okulu bimeme kesa amujitu mwa Yesu sto amen amen. Voilà donc on y est latolia zali ngam na lambi libango donc na lambi ngam na sali wenze na lambi pour la biso balia. Voilà. Et puis merci na apôtre Jacques Chilombo na Ilungia Fachi, pasteur Jacques Chilombo, Bibish Mwika Bibish, moi na moi c'est Ilungia Fachi, c'est la même famille, bonne fête na binotou et pourquoi pas na choix oyo Fachi asalaki na miba Pone Lukusa Mudiai. Un bon choix. Merci. Bon appétit à tout le monde. Servez-vous, donc soyez à l'aise. Donc, au bandi déjà. Donc, bisouawa, faites des bandits pour la fatigue béton. Fumu wadi tunga. Président de président, Fachi Béton. Voilà. Le beau, c'est la confiture dans le champagne. Ok. Ah. Voilà. Fachi béton. Voilà, santé. Fachi Béton. Moi, administration, béton, Fachi. Voilà. Servez-vous. Soyez à l'aise. Come get the
Bien. C'est ça. Voilà. Bon appétit. Merci. Frère Martin, je ne vais pas bander là. Hein? J'ai une malade montagne. Est-ce que ça va? Est-ce que bien mon dimanche qui dans 2 ans, Fatako Baloula, match, vous pouvez venir récupérer ma camion? Rien. Frère Martin, pour finir, matin, midi, soir. Et il n'y a pas. Au temps, il y a comme ça. On va donner du caractère. Robenza dictateur le billet là. Amito moya kwa sana kambo eza juste. Fachi beton. Ala kibatu, ala kimboka mobimba. Face ya monde mobimba ke. Azam to ya mayele. Mayele oyo papa tikela ye. Mayele oyo yaye moko. Na mayele oyo ye azoke la bana ekolo. Donc Fachi pona ye c'est le peuple. Ceux qui balobi le peuple d'abord. Oyo le peuple bazoyebisa ye na makanisi na ye moko nde oyo esali ke tokoma place tokomi tokozonga nsima te union sacrée toujours en avant. Mpona bana miba awa na Mbujimayi baza na esengo makasi ya komona mobali oyo Fachi Beton apesi bango mpona enukusa Béton. à la tête ya comité moko Béton. esengo munene oyo bato bayebi te baange ya suka eza na mwene bitu na pokwa ya lelo donc ezokoincide Fachi président ya union africaine lelo pole kusa Beton ya miba azokotisa baange ezokota na miba donc makambo tozali kokanisa te ke bato ya boyo bakota na mokili oyo Bandogi. balobi nini na bandeko Bandogi bao bababe contre DG Poussa. Bandogi. Mbongo ezobunga. mbongo ezobunga Odiame ebungi. baya na poligon mpe ya kotala soki jama ebungaka na mibao
ezali bandoki banguna oyo bazolinga teke mwana mibali ya fufu 170 mois d'impayement Polin Lukusa aye ko relever défi abandi ofuta mwana mibali oyo ayebaki teke salaire ezalaka tosimbi mbongo bakoki oloba me ngai nazoloba oyo ngai na pape oyo ngai nazomona na miso Polin Lukusa beton na mibali Papa Fachi, au salaire de celui qui a monté, vous avez ebele bazwa ba 10 millions, ba 5 millions na compte ya miba. Ah, mwana mobali oyo. Na 5 millions ya pamba. Et comme il se compte monta na 40 000 kara. Et boy na boy. Eza muke, ezali boy, mais ezala ki wapi na ba nyuso. Ba na muke. Eza muke. Ba na muke. Atikali ko zwa kaka 5 millions ya pamba. Ba 10 millions ba ninga na yeba zwa te. Na 5 millions. Et quand il s'est Banda portefeuille affecté 2 500 000. Je vous dis que Mboka Oyo Bawenze Batuma sepeli. Bon, jeté na baloto na Kasai. Na ndakute. Baloto ba mettre masangu ba 30 mega ba 60 mega lota na ndaku. Ozo kota na ndaku bo tani na kwembo ya ndaku okudi saka fufu. Mais la production, tout ce que vous avez la faut tout abandonner. Les deux, bah conteneur où ils ont la matériel, ils arrivent. Faute de moyens dans notre monde. La vérité, c'est que c'est comme mais moi, il y a moi dans la caravane et bandi pour produire. Mais pourquoi on t'aime la secours pour ça pourquoi? Ça peut être moi le paye à mi ba. Tout le monde qui nous, kaba kumu kumbana to. Bato bazolo Ko sasina ndaka shi chenda de. Tout banga to ku sawa ni tufuta franc. Tu vas pas pourquoi ba fumu kabe batifuta to. Tu vives les lomba lukus. $250. Oui, mais tu sais quoi? Moi, on dit ça. Lukus mbanga de tu as certification. Quand tu viens to. Quand tu es chez moi, tu as fait des mineurs. Ah, tu vas te chier fumu kwa boss. Kadi bo lukus ça. C'est wadi mankunda. Bo pole. Nous avons le président de la République, Félix Chilombo. Quand il est dit Lukusato, quand il est malade, il va fondre un mapi. Mais tu connais bien, tu vas pas mal. Il va fondre un mapi qui m'a levé le taux. Banguna wo ya bana mibawo tozumi retola na mzala. Tozongera na mzala wo tozaki na boli boso. Ndeba obazo koma biloko na ba Facebook, na ba réseaux sociaux. Contre les Polais. Contre Polais pour que président appelle sa Polais mbongo ya ko redresser na ngomi bate pour population ya mouvement et souffrir. Tango ba ko souffrir bango bango na banda ko lobake. Bomoni moto bo bona ba fachi. Bazodi a terre. Asalini na mboka na bango. Donc souci na longtemps ba que mi ba jo telema. Pour na bango Kasai ko telema pe. Parce que pour moi économique ya Kasai des akamiba. Beaucoup ça Polais. Continuez avec moi. Ah, les anniversaires. Voilà, c'est bon. Ok. Alors, baissez les lits. Fumwadi tunga fachi yomo kozoyoka. Nasalisi rencontre le konayo. Pour remercier les Sphinx. Pour remercier Maman Marthe Kassalu, Ngamona Ntsuka. Oyoki Bango. Osala qui soit ma bête. Yawondi ba Polais Lukusa. Adala numéro 1. Yamiba. Relance et c'est bani. À l'accès de bonne volonté. O bazolo ba na pesi bango lote. Ba na pe ya IDPS ba na base. Ba ta IDPS ba korompa ba bangote.
Soki eza A, on a A. Soki eza B, eza B. Yo moko eza combattant. Oyoki message na bango. Ngana kocha commentaire. Sinon vous allez là-haut. Balesi yanga organiser événement rien. Merci. Béton yoyoki. Lukusa Namiba. O etikali mokonzi signé kaka. Okomona o etikali. Et puis le roi obanga ezati. IGF azali. Soki ayibi, ba okanga ye, il est conscient. Mais yoka bana miba bango ba souffrir na miba. Ba do témoigner bango moko sans corruption. Et yokani, merci je crois reportage télévision de Ranangonga, ba ko filmer so tina sukate. Je crois mot de la fin exact que merci na grand prêtre Béton Fachi Fumwadi Tunga. Merci Nabino Tumotala Tindika télévision. Tu es l'invité, moi je vais aller même, il va te comprendre. Bino Nyonso Bolingara Biso. Rife Kisombe social. Fondation Moyo Motema Awa na Mbujimai. Mama Linda. Mama Linda. Merci Nabino Nyonso. Ngana bino soki lelo. Tokutanite parce que bazo zelanga kuna na mwalusa na kino kupesela lisusu na IDPS eza kuna babengisinga na kino teya na ngando lunga après ya wakaka ndo kita. Donc soki tomona ni lelo te lobby tokomona lisusu. Merci Narcel azalaki na caméra depuis Mujimai. D'ailleurs Kalamingité, je crois bon on a déjà une vidéo avant 20h certainement. Merci et à très bientôt. Mokolo lelo oyo président Fachi a commis président il y a Union africaine donc mokonzi ya bakonzi to sali fête ya monene lelo organisé par Tindika akanisi biso bana Union sacrée ndenge bomoni biso boyo ngai mwana démocratie chrétien na mipazi na ngai bana IDPS o tozana bango na compte ya Union sacrée to sepeli ndenge Tindika ezui initiative ya ko fêter na biso nyonso na yango Tindika apesi biso possibilité biso pe bana ya miba batabayere na miba poto pesa pe merci mingi na mokonzi ya miba Paulin Lukusa Béton oyo azolanda lokolo ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. En tout cas to sepeli makasi ndenge toyoki ke convoi ya ba engin oyo osombaki comme outil du travail et comme déjà na mweneditu lobby délégation ko kedwana po ke bazwa ba engin wana baya na ngwawa. Merci mingi Tindika na kombo ya Tindika toko tinda pe ba image minene ya miba ndenge miba ezotambola sikoyo na ba engin oyo koti engin oyo ekomi sikoyo eza na capacité ezali moderne oyo ezali capable ya kosala plus que les 40 millions et les 40 000 carats oyo bato miso bazo critiquer ko critiquer wana ezali critique ya motema mabe pour que miba ete débatté. Donc biso toza sima ya chef de l'État lokola zui initiative wana apesi ndakisa yake apesa miba mbongo ya relance kotelema ya miba ezali kotelema ya bana Kasai. Merci mingi Tindika pour la fête ya lelo na kombo ya mokonzi ya mboka Fachi Béton. Maboko makasi pour la Fachi. Victoire. Ok, mana betu njingela bana betu bena Tindika twasaka yilo bunyi bo jitu kuja lelu ibatu sangi shaka baka monte tu bena Union sacrée tu basanga bikola mutu tombesha lelu basanga na mabumu hela tutuela fuma jitu ngotosaka yila obunyi bo mabuji muso mapinjeo twangwa senzabi wa mudulu ikala nene neka tu homo ito DG wetu Amiba Lukusa Béton bwani zambi wa mudulu ikala nene DG Béton Lukusa Paulin tunga kumuhumo ito kuhumo DG wetu Pour Hani Mahede, Paulin Béton, Alandi, Vieux Béton, armé, Fachi Béton. Donc, Bisso, Ndemoni Bisso, Tétubana, Jomi Dongala.